Mais tant qu'un biscuit de mi-brusque, mon contrôle est déjà équilibre. Oui. Na likolo na ya pour likolo na mbala moko pour na télé mais comment qui passe. Alors ne ko sentir ba bi ko melingai. Tango yo koi papa. Déjà. Okoi bakulu na bayaki vers yo. Batu basungaki yo to bakulu nango balekaki. Tango na koyaki sikoyo pote kuna matanga déjà désolé ça là. Sikonga tango na koya ezana mona na ngam taika kushunganga asakana matanga. Amone papa koi place wana mbala moko aye mwana na oyo bota mwana aleki ya petit frère nangai. Aye mbala moko papa koi ndenge nini mwana telema exact. Na minute moni ti batona bazo simbanga mais nzoto zo senga ka bongo te. Ozoka passe Parce que au moni ke pona tambola nazo kokati. Parce que ndenge femire zo ki choc et serrer moko wana ndenge ils ont toujours quand na ba douleur moyen na ba douleur bossa ba douleur basusu bazalia na Congo pe bazala na kosa kosunga pe na mikili nyonso bakonzi mboka pe bazoka tango na bango ya koyeba Olanda biso poko koloba na bango bon na kosenga kaka na bakonzi mboka oyo bakoyoka makambo oyo vraiment batala quand même accident oyo ezalaki provoqué pour ngai moko te mais ça m'a payé ya bana na biso toboti de bato provoqué c'est que mouvement koluna mutazo tambola na ye akuta na accident marco vraiment bakangela nga motema te et basunga ngai pour que le biso na secrétaire na kupe ko développer pour na mboka oyo osalaka musalani naza matériel Hop multiservice ezali agence oyo memeli bino elikia to pe espoir na domaine etali voyage pe impression. Toyebi que l'agence de voyage ezali mingi na kati ya ville ya Kinshasa kasi Hop multiservice ezali désormais partenaire ya MK Yokani télévision ayeli bino makambo ya sika to pe biloko ya sika. Nayebi que lelo na Congo bameli batu bambongo baleli na bandenge ebele oyo napesaki mbongo na ngai kutu d'ailleurs depuis mutango numéro l'écran ezali na agence oyo ezali sûr pona ba voyage na bino pona voyage pona tourisme pona visa de travail pona visa d'études tokotinda mwana na wana esika ya kitoko oyo koyeba ko regretter ata mokolo moko te pona visa d'études ya États-Unis tozali na possibilité kopesa yo na Canada pe na Europe mobile yo ye kaka oyebisi biso ke olingi kotanga nini wapi oyedi biso ba document tokosenga yo topesi yo visa na yo na en bonne et due forme kitoko pe malamu mingi donc omitungisa te mama lala na kimia tango pesi mbongo na yo na bateau ya sérieux zwa ya solo kuse na yo pe lala pongi na yo ya ba bébé parce que résultat ezali ya malamu ezali kopesa ma possibilité na Hop multiservice ezali toujours pour na visa de travail na bamboka lokola Allemagne, Israël, Canada et puis États-Unis pour na on ezali na besoin mais pour na tourisme to komema yo esika nyonso lingi pe poyeba kokomisa yo kozala na yo elongo yeba koyeba kozala dessus te na Hop ba surprise ya kitoko ezali soko oyei nde tokobetela yo ya solo lisolo yango ndenge nini koyeba kosalama talaka ndenga na lati ozinga bien comprendre on est allé car moi essaye parce que au fur et à mesure où on a rappeler côté les maya pembeni il y a agence oyo et il y a chaîne nabino et yokani télévision vous allez jamais déçu voyez ba que vous avez une capacité à refaire sa bino ba impression na ba fiche nabino ya ba format A4 na A3 tozali pe na ba bâche tozali ko sala ba banderole ezali wana ba casquette de bomoninga na yebikola ta sikoyo ba t-shirt ezali ba carte de visite ezali ba mikondi ya mboka ba autorité yo nyonso na entreprise na yo ezali koyeba ko fleurir to pezali bien assis to pesa yo ba conception ya kitoko ya ba carte pona ba oba kolinga ba yeba ya solo ko benga biso bo mitungisa te numéro yango nazali ko pesa bino ezali plus 243 81 19 28 891 na bandele plus 243 81 19 28 891 esika wapi soko bengi kozwa biso tokoyeba kopesa ba service nyonso ezali nango besoin pona voyage to pe pona impression ezali kosenga ngai adresse na yebisi bino adresse na biso ezali na avenue Tabora numéro 52 na Tambo magasin na croisement Kasavubu et Tabora na quartier Salongo référence boyebi bureau ya Sonas ezala na Kitambo juste en face ya Camp Luano esika bezali pembeni ya mosquée ya ba musulmans ezali wana mosika te na Camp Babylone donc soko komi wana otuni adresse ya agence oyo ya kitoko pe ya Elikia ezali Hop multiservice donc biso na Hop multiservice Elikia ezali kaka mwana nzambe komisa Elikia te yaka pona voyage na yo tozali kozela yo
Très chers abonnés de Yokani Télévision, na pesi bino mbote, merci énorme la fidélité na bino bozali ko prouver biso, surtout merci énorme na ba réaction so bozali ko sala par rapport à chaque histoire toujours même la bino na chaîne oyo. Vraiment nzambe pa mona pambola bino na sengi merci mingi na fondation Mapendo oyo apekende kolanda maman Marie esika apitokende koluka ye kuna na kati ya mokili oyo yazalaki nzamba mona pa pambola ya solo ba nyonso ba cheki mitema pe po moina bango na kosunga mama oyo azaki violé na ngambo oyo ya commune ya Matete. Pona lelo toyeli bino histoire mususu bopesa biso penza bongo na bino pona toyeba ensemble na bino ko comprendre ya solo qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que papa lelo se retrouver na beki, se retrouver na problème na handicap moko oyo azalaki na normal abanda kotambola normalement bien, mais les réalités de Kinshasa nous l'a emmené ya ko subir accident moko ememi lelo na ba condition moko presque inapte biso nyonso na bino tofongola mayele na biso toyeba koyoka bongo sima na yango bobenga biso na numéro papa kopesa bino pe boyeba ko apporter biso lisungi na bino na lolenge ni soko kosela yango. Naza serviteur de Dieu ya communauté Salem ana kisenso naza kokamba église Salem Orem. Na yango mama Mireille Ovanda kana kisenso depuis kala. Avanda na kisenso banda kala. Likambo oyo ekomeli ngai ezalaka le 24 9 mois 2022. Nini ekomelaki? Bon, nazalaki de passage nazo traverser na veni moko na Mainda, alors kuluna ya kotia désordre na nzela onga la manai koyela. Tant na komi na lokola déjà que embouteillage mouvement qui passe, alors nzela ezalaki epe étouffé na no papa to kei malembe nini outaki na ndako na yo to outaki obimaki ozozonga ndako nini nde outaki wapi? Da outaki ndako na banda kokende kotala moto na kote wana tango komi siko na nzela kuluna ebundamaka mingi esika wana to kuluna ezobundama place parce que ezalaki na jeune fille mo akufa quelque part wana. Alors siko bakuluna bazalaki kosala désordre na matanga wana ngai pe neba kitenge na koti na veni wana de temps na komika bisika wana mbala moko babando sa désordre point balinga kite fi wana kufa to ba machete bende babunda bango na bango. OK Comme ce que ngai pe sengele pe ke na ba ndengi na ko se défendre tellement zaki action beaucoup brusque mbala moko na glissa tozo koma wana malembe ozo kene mwa mbangu nini papa okomi omoni kuluna ezobundama ezalaki na heure ni na moi bon ezalaki vers 20h. Vers 20h. 20h, il y a 20h. 20h, kaya poko. Na matanga ngo corps ezaki sur place to corps. Bonde komika ke balelaka na ndako. Lobi bokei bobimisi na mort bokei. Bokei okoni. Alors si ngata on a komi wana bana moko mvuba bango ba yena ba machete. Donc la jeune fille a kufaki ndenge za laka ki bayanki baye ba récupérer passer la désordre de la katani. Et ça la mara mingi côté. Bon, côté la plupart vraiment mabe wana ya kuluna vraiment na kisenso. Ils ont même la passe makasi. Alors tant on est kokoya, toi subitement batindikaki yo eloko. Donc nei ka bato bazo kima donc ngai pe sikoyo. Bato bazaki ebele. Bato bazaki ebele. Bon, nayi kokoya. Pour nazara déjà personne vivant avec handicap. Moi tant non mutazo tambola aza concentré na mandenga zo tambola. Mais tant un biscuit de mi brusque. Mbala moko contrôle ezaki déjà équilibre. Na koi na likolo na ya problème na likolo na mbala moko pona teleme ko baki passe alene ko sentir babi ko melingai tango yo koi papa Richard okoi bakuluna bayaki vers yo batu basungaki yo to bakuluna ngo balekaki yo tango na koyaki sikoyo côté kuna matanga déjà désolé sala sikonga tango na koya ezana mona na ngambo taka kusunganga asaka na matanga wana amoni papa kwei place wana mbala moko aye mwana na oyo bota mwana aleki ya petit frère nangai aye mbala moko papa kwei ndenge nini mwana telema isati ozo kokate ba batomboli ngai ti na lopango ngambo ali baluki moyen ya kolongola nga kuna pila koyana na ndako sikotango yo komi na ndako salaki nini tango na komi na ndako sekezaki na buto tolalaki nano tellement bakoki pe malamu ezalaki te
après tongo nango tobandi koluka voies moyen nakendeki koluka munganga mais nakomaki na munganga nakomaki na Willery centre pour handicapé. Oui, basala ngai naye na ba cliché docteur alobi na nga non ndenge eza boye biso awa na femir tokokanga te. Na centre pour handicapé bayebisi bon. Bapesi ngai transfert ke oluka hôpital docteur oyo aza spécialisation nango ayeba nini nakotia soki bakotia libende amana banda tokoteki na Willery sikoyo na dépense déjà belé kotambola na ngai ezalaki fo kotombola na vie ya lelo po tambola na makondo bale kokoka te. Alors azaki temps moko ebele yango na lelo oyo esalamaki lobi na 2022 na 2022 année passée ya 9e mois sikoyo ntango na Willery bayebisi que moyen ezali te okendaki so na hôpital ni ntango nabimi na Willery sikoyo Willery nde alobaki na ngai faut ke naluka docteur boko boye aza spécialiste na yango nakendeki kose renseigner peut nakendeki kose renseigner baloba na ngai donc il faut lisusu nabandela encore à zéro nabandela so bacliché alors siko bacliché wana susu ezokute ezosenga siko mbongo parce que bafoto nakendisaki ezalaki recto verso na foto moyena 140 000 siko mpo nabandela lisusu siko makoki comme tel eza te yango navandaki jusqu'hôpital nini okendaki bon nakendaka na koconsulte na hôpital moko eza polyclinique Rama siko ntango nakendeki kuna bon ntango bayebisi ngai masolo me naye kokosatiki non naza na besoin spécialiste parce que nakopesa lokolo jamais na n'importe qui te parce que baorientaki ngai donc non il faut que soit nakolekende mama yemo mpo kuna nde basaka baspécialiste po okende mama yemo fozala na makoki ebandeli eza kaka mbongo makambo nyonso eza kaka mbongo alors tellement makoki eza mingi te yango moni na mivandisi nazali donc depuis 9e mois ti lelo soit moko approprié comme tel nakokoloba bato mosusu oyo basaka na babokoko baza koleka bazosembola lokolo oyo na nyonso to ti omoni lelo oyo ntango mosusu nambeki kovanda mwa moke mpo ezalaki donki mpo nakozwa beki te fo batombola nga na kiti babimisi nga libanda batomboli nga bazongisi nga na ndako mais na minute oyo omoni ti bato wana bazosimba nga mais nzoto ezosenga kaka bongo te parce que omoni ke mpo natambola nazokoka te parce que ndenge femire ezwaki choc desirira moko wana donki eza toujours kaka na badouleur bosanaka badouleur donc sikoyo anamonaki singaki sikoyo fe nakende pas spécialiste oyo ayebi nini nakosala mpo ke nase rétablir. Et depuis tant oyokaka douleur wana osalaka nini kasi ntango oyokaka mpasi osalaka na badouleur naza na baproduit oyo docteur akomela ngai namelaka yango so nameli yango moni nayoki mwa bien ekalme mwa douleur mais komi quand même kotia mwa likolo na se akomotia mwa likolo na se obanda kotambola na beki avant to eye kozwa beki natambola na beki te nazalaki kaka ere moko na simbi lokolo nakemi siko mpo nasimba lokolo siko awa bisika oyo otiaka poa wana siko namonake lokolo ekoma kodenda seke mokuwa wana ya lokolo jusqu'à présent seke nano ekangami te alors moye mpe natambola soki otia boye ezodenda ezodenda ndenge nini ezosenti mpenaka do moye okende eza te soki otie poa boye yango namoni nazalaka toujours kozwa mwa beki endoki napesa susu place wana pasi soki osimbi beki ntango ozosapuye ozoyoka mpasi te so nazotambola na beki naza na problème te ekende nango ezokende ngo ka malamu mais moto à centre pour handicapé docteur na lobaki nini fallait soko juste spécialiste docteur nabaki so na juste spécialiste bafu batianga libende na kati ndenge ye alobaki na ngai me ye orienta nga apesanga nimero moko ya docteur moko boye babaki fo benga docteur wana me fo ozala na mbongo docteur yango asalaka wapi
apesanga mpe centre na ye te mozala na numéro apesanga kaka nimero ya docteur oza nango comme naza nango obenga mpe docteur yango te yoka bana so lingo benga docteur fo zaka na mbongo soko bengi ya kobenga botanga obenga osiko po kete ba docteur fo zala makoki mbongo nde sikoyo ezali mbongo nde sikoyo moi biloko mpo banda odébrouye mama mosala ekufa donc ndongo moni boye naza parent responsable oza na bana naza bana 7 na minute bana bakati baklasse naza komikoka te tala vie nazomene oyo nazalaki nango te soki tala nde caméra oexplike bato bazotala ye oza homme marié nazali marié père de 7 enfants donc na mama oyo ya liboso mwana no ya liboso na age nini mwana nga liboso 21 ya suka na age nini aza na 6 ans yo na minute bana bazotanga te bana bazotanga te bafani na ndako moyo okende luka eza te nakoluka ndenge ndenge ngo makolo mote ebimisa ngai ezongisa ngai yango oyo sikoyo navandi na ndako sikoyo obengi biso po tosani bon nabengi bino quand même etake boza bato bosungaka na bolingo na nzambe ndenge bato bazoyoka ngai ndenge elobaki liboso ke naza mosala nzambe ta mosusu basala nzambe mosusu bazoyoka ngai bakoki mpe koaporte ngai maide association bakoka kosunga ngai mpo ke ndalongwa na mikumba oyo oza sûr que soki bamemi na hôpital y aura un grand changement bon naza na kondima parce que nzambe wana asangisi ngai na yo ye nde moto aza na nyonso lo basuka soki ozotala parce que balandaka biso na bato ya ndenge ebele basusu baza na bapays étranger basusu bazali na Congo mpe bazala na mposa kosunga mpe na mikili nyonso bakonzi ya mboka mpe bazwaka ntango na bango ya koyeba kolanda biso oko koloba na bango nini bon nakosenga kaka na bakonzi ya mboka oyo bakoyoka makambo oyo vraiment batala quand même accident oyo ezalaki provoqué mpo na ngai moko te mais eza mabe ya bana na biso oyo toboti nde bato baprovoke yango ezalaki mouvement ya koluna moto azotambola na ye akuta ye na accident marco vraiment bakangela nga motema te e basunga ngai mpo ke lobi soki na se rétablir nakoki mpe kodeveloppe mpo na mboka oyo osalaka mosala nini naza couturière moyen nasala eza susu te ok papa Richard nayebi te mponi papa Charles nde ezoyelanga voilà pourquoi tant totuna ye bato ebele bayeba comprendre te ke tozoluka yo eloko mosusu nalingaki natuna ya suka avant tokende mpena na kokabwana na biso kasi lokola ndenge nani okei ata hôpital te bato bakosungo bakozala na ide te ya ndenge wapi babandela po bato mingi balingaka nautaki hôpital bayebisaki ngai boye mbongo yango nde eza motuya yango nazokoka te eza 5000 eza 2000 bon place wana omoni selo docteur ndenge alobaka na ke papa il faut ozala na mbongo oza na puya kosunga yo faut ozala na mbongo soki oza na mbongo makambo oyo eza petit problème mais soki oza na mbongo te nde omona kaka eyeni okola yo alo lokola makoki na nango te na minute oyo nakosenga kaka na bakonzi ya mboka na baye baza mpe libanda mboka oyo bakozala na susi ya ndeko na bango ya congolais nazosenga kaka na bakonzi ya mboka oyo bazoyoka biso baaporte nga kaka maide association na baye baza libanda ya mboka na bandeko na nga basali ya nzambe bakondima te ke mosala ya nzambe anyokama marke oyo parce que ntango oyo mpasi ezali makoki eza te eza kaka mpasi mais soki makoki ezali ekokosunga ngai kime kozala na nzoto sikoyo natuni uta kala oyo nyonso soki accident est ce que okomela ata tokenda komona ministère ya ministère na bino ya personne vivant pour handicap et tout ça là parce que accident wana ekomelaki yo na kati ya société yo ozotambola na yo na nzela bato baye kosala désordre bango nde baye kokuta yo est ce que ozoki ntango ya kokoma ata lettre ya pamba bon mpo na ministère vivant affaire sociale wana nde vraiment na minute oyo démarche moko esalamaki ezosenga ke namona ministère affaire sociale mais ezosenga siko makoki
Makoki ndenge pas ministre ayebi que bino bato na ye. Parce que bato bakolandela suivi ba transport na bango pona kokende aller retour de nazala ngote basengeki ngai moyennant quelque chose mais na minute ko nazala ngote ya ono moni nde de so déjà pas siko soki ministre na bino azotala yo lelo awa nini okokoloba na ye. Bon na koloba na ye que vraiment moni biso ba personne vivant handicap tozalaka pe quand même na moins valeur pour contribuer à na développement ya Congo parce que biso na kala bazalaki ko considérer biso te mais le soko tali bien comme na ba artisan bien surtout na mboka oyo bazaka comme ba personne vivant avec handicap donc le kola ngai naza homme de métier na osenga na ye que quand même vraiment ah sungangai et kozala malamu makasi police ngi oyo ndenge na oloba bolobi ntango nakotatola mpe bato mosusu mpe bakopesa esengo kende moto asali boye eza nde mokonzi vraiment eza malamu mpona RDC. D'accord papa bongo soki lelo moto moko amonani alinga salela yo atelier ekozala malamu to olingi yango susu te soki naza en bon état eza mosala oyo nzambe apona mpona ngai nasali mosala oyo ça fait déjà euta kala navandi parce que makola okende mosala eza te oyo eza mpe atelier na ngai evandi wana nazalaki na atelier monene na cité Salongo soki na ye bo moyen nabeta masolo eza te soki moto andimi azwa ngai en charge nakondima parce que moto moko to akondima avanda azwa mayele nde ya bomba yango mayele ifo emonisama mpo tolatisa mpe bato mosusu. Ok papa Richard liloba no ya suka ezali nini mpona bayeneso bakolanda biso. Bon liloba na nga suka mama Mireille natondi nzambe oyo asangisi ngai na yo na mokola lelo parce que nzambe nde moto apermettre ngai na yo tokutana mpo toleka na émission oyo baye bazolanda ngai nasengi kaka ke vraiment bakangela papa Richard maboko te bafongolela nga maboko ekozala esengo makasi nabetisi ete mingi na basala nzambe basala nzambe ndeko na bino collègue na bino pasteur oyo azoloba devant média oyo na bakonzi ya mboka na bandeko mosusu baza na ba moyen akoki mpe koapporte nga mbe d'association ekozala esengo makasi soki baluki ngai basunga ngai tala oyo nazalaki nango yango wana nde ya suka. Merci beaucoup papa Richard mpona intervention oti kosala ndeko mwasi ndeko mobali ndeko nyonso olandaka biso na chaîne oyo ozalaka na posa ya kosunga ozalaka na posa ya kotia loboko na yo nzambe akobosana te kokanisela yo soki yo mpe oye na lisungi ya papa Richard azali wana azali na besoin kokende hôpital mpona koyeba kose faire soigner akanaki yango te kasi na kobima na ye na bacourse na ye ake kokutana na embuscade moko ya bakuluna nde ememeli ye problème oyo azali nango kino lelo azali kobomba yango depuis novembre 2022 kino lelo mikolo ezoleka mingi esengaka kose faire soigner mpona ayeba kotambola azali na mosala oyo asalaka oyo abokolaka bana na ye me kasi lelo nzoto ezwi maladi moyen asala eloko moko ezali te ya solo bao nyonso bozali na motema ya kosunga yango papa Richard azali awa boyeba kosunga ye ayeba kokende quand même hôpital ekosala biso malamu mingi soki mokolo moko tolamuki na ntongo obengi biso oyebi ke nde nalingi na assiste papa Richard tokoaccompagne eti na hôpital mpo omona ya solo ete mbongo ekomaki mpe esali mosala oyo otindaki. Papa Richard opesa pe numéro na mpona bao bakolinga kobenga. Ok, merci. Numéro na nga ya telefone eza na 085 29 83 326. Mandela 085 29 83 326. D'accord, merci beaucoup Bandeko Balandi. Je crois que boyoki message ya papa Richard Wazaki na mpona kopesa biso. Vraiment nzamba mona papa mbola bino tokokuta na bongo na émission mosusu na invité mosusu mais sinon te bozanga te ko benga papa Richard na numéro apesi okoyi pe na numéro na biso bengi biso tokozanga te ko diriger vers papa Richard pour faire quelque chose to meka ko sungaye ayeba ko retrouver nyonso ya ye en bon état pona ayeba ko zongela musala ne pa yeba ko bukola oyo ya ye bana pe libota na ye elongo na sima caméra nazalaki bongo accompagné na Edgar oyo wapi akomisali bino bilili kitoko na bandako na bino kobosana te s'abonner ko partager pe ko commenter na émission oyo nde tomonani bongo mikolo mikoya au revoir.